facile et sali lelo réflexion par rapport ya rôle ya MONUSCO awa na RDC. Nana Mwadi commentaire. Liboso ezalaka MONUC kasi kobanda le 28 mai 2010 na résolution ya 1925 oyo ONU azwaki a remplaçaka MONUC na MONUSCO nyonso wana pona koluka kaka kotikala na Congo surtout na Este esika wapi ba richesse ya ndenge na ndenge etonda. Kasi mission ya Organisation des Nations Unies pona kimia na RDC MONUSCO boyeba keti ndenge ya awa na RDC ezalaka na 17 000 soldats répartis boye. 1400 policiers et 720 observateurs militaires. Nzokande bisika nyonso bakendaka nanu bazala ebele boite. Nombre oyo ezalaka kaka awa na République démocratique du Congo. Mandat oyo bapesa na MONUSCO ezalaka ya ko protéger ba civil kasi akoki pe ko soutenir action ya gouvernement oyo musala na ye ezali ko lutter contre impunité pe ko protéger ba civil contre ba violence ya ba droit humanitaire pe ya droit de l'homme en particulier. Musala mususu ya MONUSCO ezali ya ko surveiller que embargo oyo ba pesa na République démocratique du Congo ya ko somba pe ko kotisa minduki te e ko kakozala respecter. Kasi ko kama ba rebelle oyo bazo opérer en République démocratique du Congo lokola ba M23 bazo kotisa minduki bazo somba minduki MONUSCO azota la paix à lobike ye musala na ye abattre la population oyo mindele baloba ke une chose et son contraire. Lokola musala oyo MONUSCO ayelaki awa na République démocratique du Congo azo sala yango malamu te. France na munoko ya ministre ya ba affaires étrangères na bango Laurent Fabius balobi boy basepeli te ndenge ba rebelle bakoti na lombangu na Goma pe basengi na MONUSCO asala ndenge esengeli musala oyo batinda ye na République démocratique du Congo. Belgique pe kote na ye atikalaki nsima te na nzela ya ministre ya ba affaires étrangères na bango balobi boy ezali double échec pona bandeko ya MONUSCO pe bazo kamwa lisusu esalami ndenge nini bango 17 000 casques bleu mukoka bakoka kotika ba rebelle ba avancer na pete nyonso pe bakota na République démocratique du Congo wana ezalaki maloba ya Didier Reynders oyo azali ministre ya affaires étrangères belge. Ba condamnation ya ba pays oyo mibale ezomaki na réunion ya Conseil de sécurité des Nations Unies oyo esalamaki lobby na bosenga ya bandeko ya France. Kasi boye bakena suko ya masona bango balobi kaka ke bazali ko condamner MONUSCO makambo azali ko sala kasi bakateli atamba no moko te nzokande balobi il faut ba revoir mandat ya MONUSCO awa na République démocratique du Congo en attendant nanu awa ba rebelle bazali ko avancer bazo sala ndenge balingi pe bango bazotala kaka boye bavandi balobi kaka bazo condamner oyo penza ekomi likambo ya mwana Congo nyonso basangana po ezali nde likambo ya mabele epai na yo soki ezopela moto kozela mopaya ya kosala nyonso te yo moko pe telema po eza likambo ya mabele ete ya bakongole. Totikala kaka na dossier ya Est ndenge makambo ezali koleka kuna pona koyebisa